ya magazine Mbonda Ekolo o epesa kabino ba information ya sûr, fiable et surtout vérifiable o nini ngai Charmela Mbondo nazana esengo ya ko présenter bino édition ya mokolo mwalelo. Tofungola magazine ya mokolo mwalelo kuna na ONI esika nini oyo 78e assemblée générale ya organisation ya nationale ya Nations Unies mwana mboka Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo abeti mbonda ndenge impunité eza ko résister et pa ya ba oyo baza ko sala mabe awa na République démocratique du Congo. Image et commentaire ya Alain Dewa. Ndeko ya Congo, boye bakena discours ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi, président de la République, oyo asalaki na 78e Assemblée générale ya ONU le 20 septembre 2023. Mokonzi ya mboka azalaki clair ya ko critiquer impunité oyo batu mingi baza ko sala mabe awa na République démocratique du Congo pe rapport epesa même na ba expert ya ONU mais bazala bango calme. Alobi bien que eza injuste pe inadmissible que ba individu responsable ba crime grave oyo même ba état oni balandeli pe ba moni mais ba tango bazala bango calme pe jusque là ata moko te aza sanctionné ya koka moi eza que silence total ya organisation la ba membre oyo ya koyeba mingi eza que mingi etumba ko luka impunité esila yango nde ezaka cheval moko de bataille pe ezaka prioritaire na matière de gouvernance interne et externe mais boyeba que gouvernement congolais a salué sanction oyo gouvernement États-Unis a pesi la Rwanda ndenge baza ko soutenir ba rebelle ya M23 la partie est ya RDC. Fasi a regretté ndenge oni asa silence na ba membre na ye et surtout que bazalaka na esprit ya ko bundisa impunité mais mawa trop na masolo RDC. Abeti Zumbunda ya ko encourager ba pays misusu bana na exemple États-Unis ya ko lakisa importance ya solidarité entre les nations dans la lutte contre l'impunité et promotion de la justice. A Sengi, le Conseil de sécurité ONU va imposer des sanctions na moutounyo so oyo asa impliqué na ba crime de guerre, ba crime contre l'humanité, ba violation grave des droits de l'homme. Ba violation grave des droits de l'homme, il y a droit international paix, il y a charte des Nations Unies dans le territoire congolais. Il y a koyeba ke mingi a insisté makasi pour responsabiliser ba hôtel ba acte wana mabe pour justice la réparation ba victime et zoma. Ah wa mokonzi moka abeti simbonda ndenge amesala ko beta depuis kala tout oyo to kolinga au moins ba membre ya ONU bo sangala et surtout que ba expert na bino bango moko ba melaka ba enquête ba monaki ndenge nini Rwanda aza ko soutenir ba rebelle ya M23 pona ko luka comme ba crime la partie est ya Congo. Lelo lisusu le président de la République Félix Tshisekedi abeti la ngombunda to ko senga bo luka ba solution ezoma kitoko po Congo to lingi vraiment to vivre la kimia yango. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azako singa na ba oyo balobaka que fraude électorale et salemaki na ba élection ya 2018 ba memelaye ba preuve tangible. Commentaire pe image ya Alain Dewa. Ndeko ya Congo boyeba ke depuis New York esika azali mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azongeli lisusu lisolo ba élection présidentielle ya 2018. Boyeba ke Félix Tshisekedi azalaka na ye convaincu na ndenge azo pouvoir na ye pe asangi na mutu nyonso o alobaka ke ezalaka fraude aya ko prouver réellement na ba preuve que réellement ezalaka masolo ba fraude na maloba na ye abetisi mbonda boye lelo ba oyo baza koloba ba fraude ba ya kolakisa biso ba preuve pe ba loba nani aza responsable ya fraude yango kutu avant nyonso alobi ke ezala engagement moko te esalama entre na prédécesseur na ye neti ba engagement frauduleux yango azala besoin amona ba preuve nango kutu boyeba ke atie ba témoin pe ba témoin baza en vie eza lokola bongo bwana mboka carrément Tshibanda pe na Nehemi Mwiladi po bayebi tango basaka bango ezalaka alobi ke Raymond Tshibanda a contacté après ma résultat de l'élection pour un coma. Premier ministre Emmanuel Shadari, kasi ye mwana mboka Félix Tshisekedi a boyagi pour alonga na élection qui toko. La formation plus tard, lorsque j'ai rencontré mon prédécesseur de cette coalition. Et le lendemain, je voyais également M. Nehemi Mwilania, qui était en son temps directeur de cabinet du président sortant, et à qui j'ai répété la même chose. Donc aujourd'hui, ceux qui parlent de fraude
doivent nous en apporter les preuves et dire qui est responsable de cette fraude. Ayebi pe à travers le résultat. Même réponse après ça qui peut. Na moi na moka Némi Mouilania ope ayi contacter. Ya koyeba awa ezake l'opposant Martin Fayulu, candidat malheureux. Ya ma présidentielle 2018. Allez la galega katilelo vérité des urnes. Ya koka na mongo bakasike. Yende alonga kape. Ba ibake ba pointe ba résultat qui toko. Ya ngonde esra ke Félix Tshisekedi abimelango le président de la République. Mikolo oyo kaka boyebake. Ancien président Seni, mwana mboka Konenanga. Oyo akimi mboka akela exilé. Nezi pekaka akomi koluka babulu eke. Toyebite nini vraiment ezali caché na kati ya masolo yango. Awa biso mbona ekolo. Tokosenga nanu. Bosaba mai na vino na bino po. Dépade pa le 20 décembre pe ezokoka po ata buteza molai. Tongo esuka kasela kotana. Awa tozoko luka. Ba élection touro eleka kitoko. Et ça va pas élection transparent et qu'on permettre que Congolais tout à se retrouver selon oyo et ko salema yango biso. To betisika Kambonda. Tokoba toujours na politique opposant moi mboka Martin Fayulu azako estimé que soutenir campagne ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezako boma République démocratique du Congo Tolanda. Mane Congo, boye bake, opposant Martin Fayulu, a oumela kite pour la réagir. N'a pas propos chef de l'État Félix Tshisekedi. Oyo asalaki na New York ya kuna na États-Unis ya koloba. Soi-disant que arrangement et salama kaina Joseph Kabila Kabange pour azoba konzi à la République démocratique du Congo. Pour la Martin Fayulu, président Félix Tshisekedi aïba kaba élection 2018. Abeti simbonde ya koloba ke régime actuel ezako koti sala boloko. Ba membre opposition, ba journaliste, peut ba défenseur des droits civiques pour la préparer mascarade électorale est prévu le 20 décembre. Azako Lobake, ba tout ba soutenir te campagne de Félix Tshisekedi pour accueillir ba élection, ba soutenir processus électoral libre, équitable, transparent, de paix, inclusif. Na titre rappel, boye bake le président Félix Tshisekedi officiellement asali annonce ya candidature naye la magistrature suprême pour la élection le 20 décembre 2023. Biso mbonda ekolo tokosenga kaka na bakonzi boye bake likambo ba vérité des urnes obozo lukale lobi et konsila kaka tango ba élection kosema po toyebi déjà que nyonso ekozala 2023 oyo tolingi ezala kuma ba élection solo oyo kosala ke fête ezala ta Congo de manière que mutu nyonso asepela makambo kolela pe esila yango tobetisika Kambonda. Na chambre basse ya parlement loi portant reddition des comptes et ça parmi ba loi oyo ezalaki développé kuna na plénière ya assemblée nationale awa na ville province ya Kinshasa. Images et commentaires. Loi portant sur la réduction de comptes des parmi ba point clé oyo esalemi na assemblée nationale na Kinshasa na ordre du jour ya plénière ya jeudi 21 septembre toyeba été na adoption eza ya motuya pour na ko examiner projet ya loi oyo etali finance de l'exercice 2024 kaka na plénière ya jeudi 21 batalisi lisusu projet de loi oyo eza ko ratifier ordonnance et permettre qu'à exécution ya ko réhabiliter gouvernement pelokola projet de loi oyo esalaka ete ba modifier ordonnance loi numéro 23/019 du 11 septembre 2023 oyo ezo permettre autorisation Peko proroger état de siège na parti Mokotope Mosusu ya territoire ya République démocratique du Congo. Projet de loi OYOP ezo permettre endettement public. Peloko la projet de loi ya ordonnance loi numéro 23/020 du 11 septembre 2023 oyo ezako complété peko modifié loi numéro 14/0225 17 juillet 2014 oyo ezako fixé régime de zone économique spéciale awa na République démocratique du Congo. Ya motuya ezako yeba selon alinéa 2 ya article 164 ya règlement intérieur kuna na Assemblée nationale ba ordonnance loi nyonso oyo ba retenir et sengeli esala objet ya dépôt ya ba projet de loi oyo ba ko rectifier no kité ba projet de loi wana nyonso
ekokweya biso awa na magazine Mbonda Ekolo to betisi kaka mbonda pona reportage ya kafu pona ba mariage conférence politique ba dîner na bino anniversaire et autres bobo sanate ko contacter Mbonda Ekolo agency ba ko salela bino reportage ya solo pe ko telema na mokili mobimba. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda Ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda Ekolo agence ezo salema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te ende konangai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda Ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezo salema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097. Na Mbonda Ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Ndangambo ya société Instino Kabamba, les samouraïs du changement, autrement dit, Papa Tchangu aza seul leader oyo aza kobunda po Tchangu ezo ba valeur nango na développement. Alain Dewa reportage. Congo tango toyebisaka bino ke zamba na zamba ezaka na mokolo nango pe mboka na mboka ezala na mokosi nango bino botsaka tembe ya koyeba ezake tango oza kolia pe komela yebaka ke Tchangu eza na mokolo nango bokotu na ngai ye nani ye moko Papa Instino Kabamba les samouraïs du changement les présidents fondateurs ya fondation de rebâtisseurs bana Tchango bango moko bapesa ye kombo Papa Tchangu po misala na ye ezokosalama kitoko avec impact na idéologie botala na mokolo lelo tellement ke aza mwana Tchangu ya tongo ye moko depa elongo na équipe na ye bamenaki inspection ya koluka kotala route mokali oyo aute kolancer opération zéro trou ba condition nango ndenge nini ezali ko évoluer ya kokota akoti kuna ndekola ngai yeba ke le président Instino Kabamba les samouraïs du changement bakisela Papa Tchangu a découvert que bosoto ezalaki mingi malgré opération zéro trou esalama kitoko na yango azili kanisi elongo na équipe na ye il faut service assainissement ezalaka permanent po route mokali oyo et refléter beauté lokola boulevard du 30 juin na kitoko tala ndenge batambolaki ye moko depa azali kocontrôler bakanivo bouché pe bosoto ya ndenge na ndenge et surtout que bientôt là tozokoma na ngonga ya bamvula boyebake soki misala kitoko esalami awa te kote oyo bakozala difficulté ya kotambola tellement ke azali samouraï du changement oyo aza korebasir Tchangu ekoma ya kitoko ya sika likanisi mpe epesami kitoko boyebake bokobana komona équipe assainissement ya kitoko awa ya bana fondation de rebâtisseur bakobana kosala salongo de manière ke population ya kote oyo bavivre kitoko tellement ke azalaka infatigable azwaka kolela ya bandeko ya Félix Isaku balelaka po bakoma na difficulté ya kokanisa ngambo na ngambo na veni na bango po rivière oyo boza komona ekoma ko-indispose bango na ndenge ya mabe ye moko etaka le samouraï du changement azwaki likanisi ya kotongela bango ka niveau ya kitoko oyo kopermettre ke bango mpe bavivre kitoko tala ndenge asali pose ya première pierre de manière ke misala oyo esalama rapide po population kote oyo mpe bavivre na kimia bino moko boyoka liboso kamera Mbonda Ekolo ndenge nini abetisaki mbonda nga pasi nalobi na mwa bacotisation tosalaka na fondation la contribution à Batou. Comment est-ce que Tokoki a lancé le projet Zéro Trou na Mokali? Nde yango wana bomoni tokomi ko bamba progressivement
bamabulu to banini wana bamabulu ya minene oyo ezodérange makasi omoni problème wana ekozala susu te lelo ata mbula ebeti inquiétude wana ekozala susu te nde tolobi tokontinue mpe na baoyo ya mike pour ke eya minene te tosilisango mbala moko na koleka wana parce que toza na baprojet ebele papa mpe azalaki intéressé yaka abengi biso tokomi wana totali na bino nono lokola eza nango mwa activité moko ekosenga makoki mingi te to ataki yango mbala moko na kati kaka ya projet ya zéro tour nyonso oyoyo eza kolakisa ke mwana mabele azosala makambo na mabele na ye mwana ndako azosala makambo na ndako na ye bolingo ya libota bolingo ya ndako na yo kolinga ya fami epesamela moto nyonso tu te yo oyo yebi kozala kombe suka kuna suka kuna Koto la changu, totikela papa ainsi no kabamba les samouraïs du changement. Bakisele papa changu po, misala la et je sale makitoko. Mutako discuter alite. Bana changu, bino moso mona. Toko désactiver bango, la misala mabe bazo sala po. Et au kalnipe monani yango biso. To betelie kakambonda. Centre de formation média indépendant Sefomi Namokuse et Fungoli ba porte pour nakoye ko la journalisme prise de vie yo mutu olingi oye ko la commenter ko zanga te ko contacter biso à travers reportage. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants mettent à votre disposition les filières ci-après. Le journalisme, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Awa saison sèche et silinini et sengeli na quinoa en particulier à consommer pour la saison de pluie au tozalikoya. Tolanda commentaire oyo. Est-ce que toyebaka na organisme ya corps humain ezalaka composé d'environ 60% ya mai. Na français baloba l'eau c'est la vie. Mingi mingi tomitunaka. Mai eza na importance nini? Toyeba ete mai eza nécessaire pona komela lokola pe pona kolamba biloko. Kobongisa misala ya ndaku pona hygiène pe lisusu pona ba soin pona bato oyo baza kobela. Tango tozomela mai to eliminaka une grande partie ya ba déchets na kati ya organisme na biso. Mai oyo to bengi na lopoto o eza kosunga pona fabrication na makila oyo eza ko apporter oxygène na ba organisme. Ezo permettre pe fabrication ya urine oyo to bengi masuba, ezo permettre transpiration oyo to bengaka mutoki. Oyo eza ko permettre ko nettoyer nzoto na biso na ba impureté. Na yango esengi na être humain à consommer na mokolo aux environs 2,5 litres d'eau. Toyeba ete mai eza ko apporter ba nutriments essentiels pour na bon fonctionnement ya corps humain. Ezo réguler température, eza ko favoriser élimination ya ba déchets pe toxines na nzoto. Awa tokoti na saison de pluie na ba moi oyo ezobima awa na ville province ya Kinshasa toyeba nini oyo esengeli na biso to mela biso awa to betisi kaka mbonda. Prophète Ephraim, autrement appelé la réserve de l'Éternel, azako organisé séminaire ya délivrance du 7 au 14 octobre en année oyo tozali tolanda commentaire oyo. Mama papa bokosami ya tro et pas ba prophète ya lokuta oyo bakosa bino bokozwa mabala okobota okozwa musala ya kitoko maladi na yo wane umeli ekosila kasi kino sikoyo mvula na mvula yo bikaka te pe ozwaka te o balaka yo opportunité ya kozwa solution na likambo na yo yango yo yaka awepa ya prophète Ephraim la réserve de l'Éternel moto na nzambe
oyo aza organiser séminaire de délivrance paix prophétie à partir ya le 7 et le 14 octobre avec comme thème le voleur invisible. Yo mutu oleli mingi pona likambo na yo ozwaka solution te yaka awepa prophète Ephraim la réserve de l'Éternel solution na yo ekozwama. Séminaire monene ozali na thème le voleur invisible miyibi oyo bamona na kati. Bana nzambe na bengisi bino boya ebele na séminaire wana ekobanda déjà le 7 octobre et aussi le 14. C'est moi prophète Ephraim les réserves de l'Éternel. Problème nyonso oyo ezali nango yaka soki quelque part bakokaka na ote yeba quelque part nzambe nanga okokaka na yo. Soki quelque part otambola partout oza solution te na tio na assurance nzambe nanga akoyoka losambo na yo. Bokotu nanga soki église ezwami wapi yaka na Lombango awa na numéro 187 avenue Mavululu na route Mokali arrêt Mabanza na commune ya Kimbanteke référence hôpital Mavululu et pas prophète Ephraim la réserve de l'Éternel Tikatembe yaka ko vivre miracle à live. La page fait des sociétés Mabala ya profit et l'équipe trop en la ville province ya Kinshasa tout l'anda réflexion au magazine Monda Ekolo à Salé Libiso. Likamo ya bolingo awa na ville province ya Kinshasa en particulier pe en général la République démocratique du Congo et banakate soki ke bolingo ezaka ya solo to pe ya lokuta basi mingi baye bakate relation amoureuse pe prise en charge basi bakanisaka ke soki mobali alingi ese ke akopesa nyonso ya bomoi na ye or que il faut koyeba ke bolingo o mobali azopesa yo ezala ngo métier te peut vivre na couple ezali te kozelaka salaire na fin du mois basi mingi basikana lelo célibataire parce que bakalise bango yebalaka ke soki azwi mobali akomisi mobali wana lokola fonctionnaire à l'état epa na ye po afutaka ye salaire chaque fin du mois mais esengeli koyeba ke mobali na yo azali millionnaire te aza mpe na mituka ke cher te aza mpe na mbongo akosomela telefone ya iPhone te amemaka mpe na barestaurant ya makasi te pe na baboutique ya kilo te mais esengeli oyeba ke apesaka yo bolingo ya solo et azala toujours prêt ya kokatisa bapo ya ndenge na ndenge pe akobuka mabanga mpona koluka koprotege yo mobali na yo azala toujours pembeni na yo pe arespectaka yo makasi apeka yo confiance pe alakisaka yo baprojet ya venir na ye azali kotravaille butu mpe moi kofuta bafacture ya ndenge na ndenge oyo yo lokola bopito kaka mpona kolakisa ke alingaka yo yo oyo oluli obala kaka moto ayebala mbala moko yeba ke okobeta faux calcul parce ke ye azala mwasi na ye oyo banyokama na ye depuis kala akotika ye jamais mpona bolingo na yo yeba mpe lisusu ke ata kozali mwasi parité ezosenga nini yo mpe otravaille ozali mpe capable ya kosalaka elobi yo mobali na yo bokoma na bisika oyo bisengo na bino motema ezali kolukela awa tobetika monda mpe topesi yo mayela yebela luka yo mobali osala vi na ndenge ya kimia passerelle moko na ngambu ya route Mokali eza na condition ya mabe makasi tolanda reportage oyo. likambo ya bapasserelle ya Kinshasa tokoma kokamwa toyebi te soki tozali na village Oveke to pe na village Mpangu botala neti passerelle oyo eza kaka awa na capitale précisément na ngambo ya pont kuna na route Mokali yango nde esungaka population po bakatisa ngambo na ngambo mais eta nango mawa trop mawa plein pe kokamwa on dirait côté oyo babosana bango mais balepite bayaka mopanzi oyo pona koluka bavoi bavote bango kasi soki bakoti kaka parlement babosani population même na bavacances parlementaire na bango bayaka kutu te passerelle oyo babengaka yango na kombo ya pont kapwepwe kokatisa yango il faut osala angele po tétanos soki kaka okwei eza pe kobenda insécurité moko ya mabe makasi na butu population baleli nito po osu basaleli biso awa eza po mo ya kitoko nzela mo principal na mito nzela oyo koto nde eza bo ebeba nzela bato balekaka awa na mito ndenge ezala nzela oyo ezala mo ya bien nzela ya kitoko fo batela biso pe na baminda public awa si bateli biso awa normal
mais physique bakoma telema awa bakala bato awa babotela bango basaki siko nzela nini bakoleka awa awa tokosenga kaka na ba autorité ya mboka beaucoup plus ba décideur ya ville ya Kinshasa bosuka kaka na Gombe te na limité te bokitana na Kimbaseke na route mokali na ngambu ya pont bomona état ya pont kapo prendenge ekoma pe bolukela ngo solution 2023 mingi bakozala sanctionné pour to éviter discours nini bakomemela la population pour depuis bakoma ba ministre topé bakoma ba député depuis bakenda parlement à tel komoka malunga basali la population ezalité biso magazine d'actualité mbonda ekolo tozakaka koloba eyokani caricature ya mokolo mwalelo koko tiri abeteli biso lisolo nini tolanda pe to retenir o eza ya motuya ndeko na ngai tika na yebisa yo kela kisasa okotambola okomona makambo mingi bakoma okomona kaka linganga ya bato batandami yoka groupe na se batandi bakisa bokoko ya ndenge na ndenge toyebaka te soki mpe ebikisaka bamaladi nini to maladi nini me nyonso tusuka na yango bolanda awa bakoma na bakini oyo ba homme pharmacien atandi bafoto na bakisi tala azobelela kaka ndenge balobi okomona bakoma ba homme pharmacien prostate hémorroïde hernie maladi nyonso boyawa diabète est une solution et comment kokamwisa population etan venzube apusani le venzube lokola lula bakisa bokoko yoka ewana aye pesi pona hémorroïde lukelanga eloko ya solo ozo comprendre pesi solution ezali vie soki sa suka na bord deux fois televier epesi venzube elengi asombikisi yoka wana azokendekela koseka avec Izukisa, solution la ngai emodali. Les Venzube, kozazikisi, dépa na ndaku. Après, t'as la réaction, mawa po na Venzube déformé. Yoka mosi na ye, ndenge adope sa réponse bande kwa kota la ye. Yaya, moye ala la lisusu na position ya malamu ezalite. Ko banda abaka kikisi wana, ezo sala ye pasi mingi. Nako sa yote ndeko, Venzube abaka kikisi wana, telma koma nango sukisa suka na bord, ndenge moko alula kiango, e déformé ye, posa kolala ezalite yango mwasi na ye, abejisaki mbonda boye, me yoka ye moko. Ayaya, peti wana kosingai, anzambe, nzote baby. Venzube aleli la kolala, epesi le peti mikedo pasi, deba epa aventiri boyoka. me ventiri ezalaki kisi ebongaki kaka abaka vie kaka ndenge le pesi mikedo alobi bino moko boyoka le ventiri peti bakisi ya bankoko toyebi yango bien kasi sukisa wana euti wapi tokebaka na makambo ya boye po leve tiri apesi maele lokola zaka sa jolobi ke tokebaka na bakisa bankoko yeba yango bien oyo kobaka po tala ndenge ebeti Venzube yo pesa maela biso tobeti sika mbonda Wande magazine mbonda ekolo to chef point pour na ba information oh nini toyebaki kolengela pour na bino na mokolo mwalelo na pesa merci na réalisateur na biso ya mokolo mwalelo Ingrid Mateta zalaki na sima ya caméra Wilfried Nsamba o azalaki assisté na Benjamin Kilunga tokozanga pete ko remercier yemoko les grands DG valables Alain Dewa bobo sana pete ko s'abonner na chaîne YouTube na biso Mbonda Ekolo TV officiel. Merci pe na ba chaîne partenaire na biso. Soki kolo yeso azongi tendengai na binoto kutani na mikolo oyo mizali koya. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Le journalisme, la prise de vue,
le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722.